kolera. Elema bondela Yesu azana tumeza makasi tokolonga ndenge nino. Elema bondela Yesu azana bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mutu pe na soki osalaki likambo moko semaine passée. Alléluia. Soki osalaki likambo moko semaine passée, okendaki bayebisaki esimbi te, okendaki bayebisaki oyo eza désolé, nzambe alokizoka su. Prier na mo likolo efungwami, nzambe aloki apesi biso faveur. Yango mponi nzambe atinaki te ngana yo tolala. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est la alors semaine eleki oh mois eleki semaine olutoleka soko sala ki likambo moko esimba kite le même place okendaki alors bi semaine de soko t'appartient à zonga le sous place. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oh azolo nisanga ngaye disponibilité à mon témoignage. Alléluia. Amen. Bien la vie à zone, à quel moment la carte la scène à mon ensemble. Mais ça la qui n'a pas colombo, on ensemble il a dit qu'on y a capolé la âne. Mais le pays n'a rien moi ça la qui doublé dans la cible. N'a ni pas de lui on ensemble il a dit qu'on peut ça âne. Alléluia. Alléluia. Comme à ton père ta mon poisson on va expliquer tout l'air n'a été. Alors il passe ça dans mon terrain. Et ça n'a pas tout sous la vie à l'oraté. Elinda, Emada, Engela, Pasika wapi? Nakata mutemi.
konda ozokaka moto azokonda ozolaka moto azosila mpo moto alingi koloba makambo na ye na motu te akendaka kolelaka na présence ya nzambe. Bien aimé, au secours de l'homme n'est que volonté. Ce que Dieu nous demande, nous devons dire ata mwana tata na yo, ata mwana mama na yo, ata mama na yo, ata tata na yo. Ce que Dieu nous demande, l'homme a renoncé na yo. Mais il y a un homme. Il y a un homme, je connais, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a bois kakate béné. A tout cas, il y a un mec hôpital yomoko. Oh, non, Sakayama. N'est pas ça pour tout le monde à un ministère. Mais non, sommes un ministère, les autres simbatés. Oh, sommes un ministère, les autres temple, la nene yo, les autres temple, la tête. Yé a été, yes, soit ça est bio. Yes, ça est bio, bien, mais qu'on le maté. Pour ça, là, il souffre. Qu'on le maté, parce que comment on peut mais quand vous y êtes abîmé à mon tour, que ça va faire le solo à mon tour. Alléluia. À des fois, on est fatigué. Alléluia. À des fois, on est fatigué. Mais ce qu'on t'a dit, premier jour, quand vous y êtes même à Kamuto, à solo la Kanamuto bien aimé, et ça va Kamuto, y est soyez bisayo. Il y a moi, t'as la Tokyo, à ta fingi, à ta choniso, comme il y a la poids, la première amour. Bien aimé, force nous sous ce Amen. À cause de la promesse en Zambé. Amen. La maillot est aussi là. Nous là-haut, bien aimé. Si on comprend les caractères, il y a un instrument en Zambé. Nous devons aller. Oh, le pessinga te le vite le pininga. Amen. Oh, il y a un te, domi golam te. Motema nanga te loin na yo na tokia nganda ko na présence na yo na senyo zinga na bolingo lo bonzambe po sikana yo esemba mokili eza se pamba zinga na kolozi et pourtant c'est bien Yesu zinga yo po de lo kwa mokili beneme et tungisa yo te et pourtant c'est Yesu zinga yo bien aimé olobi atena dotite Zinga Yesu, atana zona la libanda, Zinga Yesu, atana ministère nangezo fulu kate, Zinga Yesu, atana loma kanginga ndoki, balobi ete na zona kabango, mengana yebi nanu abimeranga, oh robo saka ya bahe, yeboko babena ina makongo nyoso, batende ina de pesebul, robo saka ya ma, eloko nini zonde sayo. Alléluia. Et l'homme dit, bien aimé, les saluts. L'Éternel veut te dire, ce matin, arrêtez de pleurer. Amen. Quand les lanadios et aussi la dès que tu vas comprendre que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et l'homme dit, c'est pourquoi il y a la bonne, il y a le bien aimé, surmontable. Alléluia. Et l'homme dit, c'est pourquoi il y a la gauche, la droite, surmontable. Bayebi eloko tout kakayo ya momoni bayaka na même prise so ba moni mikolano zo sekoza la joie ozolo bate babi ya moloko ni de komeli porte to kaka kwa le fungwami. Alléluia. Amen. Alléluia. Nzelo to bushaki wane débouché. Alléluia. Lisito to kanga ki wane afungwali mbeli to chana na mukongo na yewana. Adimisiamo bakomi komituna tellement bachelo ba piège de la vie babanda ko ko lelote babanda ko neliso lelote bien mais loko moko Yesu alina sengo na butwa lelo nzamba nona lobi zonga na makolo na ye ana zanaki mwala o ezalaki Samuel et Samuel na yo ezali ezalaki mwana mutu abanda kolelisa ye lipamboli ya mwana bana baza lipamboli koude parfum na lola bana baza meke ezosenga likambo ata eza teke mpo osambelaka bien te. Alléluia. Eza teke mpo ogenaka te. Il fait grâce à qui il fait. L'Éternel fait grâce à qui il fait. Oh tozala na moi komama déjà. Alléluia. Ah mon mari dit attends le mobile comme un millionnaire. Son temps, on a 1200 au souka. Tu peux commencer
commencer à faire de prières aujourd'hui jusqu'à demain. Nous devons se faire la canne à épée sa bénie d'amour. Il y a un moment qui a pas envie de se lever. Oh, ça n'a pas beaucoup. Il y a quoi pour battre les gens. Quand on va dire que l'année on a 6 années sur lobby dans vos ressources. L'homme est combien de temps? Qui te dit que demain tu vas revenir? Alléluia. Tu sors chez toi. Tu pars quelque part. Qui t'a dit que tu vas arriver? Tu as acheté un billet d'avion. Il y a l'assurance dedans. Ce n'est pas l'assurance de vie. L'assurance de vie, c'est de vie éternelle. Et ça, l'assurance à l'eau. Et ça, le temps de la pouvoir ensemble. Amen. Assurance à l'eau. Et ça, le temps de la pouvoir ensemble. Assurance à l'eau. Et ça, la volonté ensemble. Kolinga Yesu na motema mobimba. Kufuka malikoso nzambe mosusute. Ana bale kufuka makaka likoso nzambe. Ade fois biso sokele kali biso. Conseil nyo se no uta na gauche na droite ozo yamba. Bala bita tamoka sukula na kuna na keta komeka. Pesi makolo. Bala bi papa moka sukula na makolo kuna na keta komeka. Pesi makolo. Bala bi mama moka chaka kaswa choka mo pusia mona mutuka apa. L'homme il a tort sur la route qui n'y a fait fumoni. Bacha combien de poussières, combien de makoya. On connaît les lots dans ma réseau sociaux. Tout le monde a passé la dame. Tout ça maté la moutou maté. Ami a dame. Tout le monde a fait la bagage. On a moni comme on a ici. Tata on a télé. Na télé ni on a la vie. Nyata ici. Alléluia. Nyata bango. Parce que ma zone dans la malobanza. Amen. Ce qui nous a zone dans la malobanza. A zone comprendre les valeurs liées à ça. Que Yesu Masia tika kilola mwana na yaka ka moko ya bolingo akitisi na sepa kufela yo na ko bako changa makolo te na ko pona pe musala nzambe ni na ko changa makolo. Yes. Pas n'importe qui bien aimé, parce que la Bible dit l'homme donne ce qu'on a. Oyo mutu azana moya wako transmettre na mutu papa lelo basi abana na nzambe mbele baby nikola maboko ya basala nzambe lukuta. Amen. Hallelujah. Amen. Kama sako poser maboko o essayer de ouka kina ba église ba poser maboko différent. Yo ni nikola ka to prophète ko ba uti angola. Yesu ka tali o na tala. Yo wana luke. Mama wana zolela bien aimé na kati ya motema. Bible il a dit na deux foules. Foule mususu euti na gauche, foule mususu euti na droite. Foule ya gauche ezoya na bakembo. Alléluia. Foule ya gauche ezoya na kembo. Foule mususu ya droite ezoya na kolela. Oyebi bato so bazomemba bende to no memela ki. Donc, français, vous êtes dans la zone Batiamo, bien aimé, place yo Mozali, donc les gens qui vont faire vite cité, donc, babi belobi maman wana balai kolela. Mais fou nous se voit, Ozanzambe, Ozali Nzambe, des fous loin na gauche. Papa, tout à l'heure, tout à l'affrontement. Si vous avez dit l'affrontement, ma belle va vous donner un colombo. Alors, on dit la sort. Si vous avez dit la sort, on a comboté. Il est même sur toi, il est resté. Si vous avez dit la sort, Mwana mnogi passe, mwana mousamile à Kala. Allez là, mukakaka donki. Après non c'est là, mais ce qui est au talent, c'est une première jour. Abenga pourquoi bonenga? Nabonzambe de mukanaka. Nabonzambe
tokoma bayuma. Amen. Tokoma pamba. Okotala ta motu moko aza liboso na yo azoloba no obibina quand j'étais. Est-ce que lui ou elle, il peut me parler comme ça? Alléluia. Amen. Il peut me parler comme ça. Mais à cause de Jésus-Christ, pour quelques ans, mais là, moi, je dis, non, on a sous l'identité à Galati. Amen. Naza na mandat na mutu moko wache ba moko tele na sima nanga. O sengeli na mema quelque part. À cause ya acte moko na ko sala, je peux perdre tout. Utali ka ici. Mais il faut pas ça. Alléluia. Amen. C'est des pénina. C'est des pénina. Bazoya pour battre sous biloko yo so sanzaki. C'est des pénina. C'est eux-mêmes, ils vont aller là-bas de témoigner à Bongwanate. Il attend ça. Alléluia. Amen. Il attend ça. Là où ça quelque chose, quand il entend au boulot, là où Kababi, bon, on est au bail. À quoi le diable, à l'équipe n'a là-bas. C'est des pénina. Il y a mon zamba sur la biso la salle. Zamba peut s'absorber dans mon thème à supporter. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas. Yesu Masi a dit de l'obéir à Nzamba. Ah, maintenant, c'est que ça même idée. Il dit, mais oh, écoute, Yesu Masi a osé à Ngolo. Et c'est quoi? Bah, malade. Oh, bah, écoute, Yesu Masi a. Oh, bah, ça a dit Ngolo. Toi, non, ça va malade, il y a sauté. Si on dit que ça a Nzamba, on dit que ça va malade, il y a sauté. On a côté là, là, bas hôpital, là, pour toi, ça va tenir ça. Et ça, Ngolo. Bipego banakuta na Yesu na nzela ngolu balose. Ba maladi banakuta na Yesu na nzela ngolu banda lose. Pour Yesu azara nzalo. Mais un jour, Bible va dire pour kamba Yesu. Pierre, si je tombe papa, quand il tombe, c'était Pierre. Oh mais la mère était OK, la mère était Pierre, quand il tombe. Mais maître moi na nzamba ko beta papa lingwe. Alléluia. Amen. Peta papa moto, peta moto avec les mamans la tango, mais tana esa gini. Et kokali au Seigneur qui met kazala, livré, mettre dans une ito ya saïdi. Azonisi. Et à mon la bonza faut papier un peu bazala, papa. Et à mon papier faut bazala, oh yeli maman tourne c'est des tiens d'ailleurs na quatre kai to. Après on sa prière ils ont en main. Aussi déjà ma prise. Papa Toké. Tout à l'heure, Luc. Pardon. Luc 7. Moutou a coufé moana. L'homme va accompagner qui a coufé la qui mon père. Après mi koro va accompagner a coufé moana. Peut-être moi si on a barré comme tout n'a pas la nini kaka ngai kaka nande la kapona nini même koro wana nzamba lobaki na yebo pamusa maya misu na yo. Mon papa. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion. Oh! Bible dit comment na Yesu amoni mwasuwa na yoki mawa. Alléluia. Comment na Yesu amoni mwasuwa na ayoki mawa ko Yesu azali nzambe. Bible dit ka tense ko zali ndinga ote ko bali ni kutakufa kili boso après mwana yeto kufa sikondi tozabo to ane pemika cercueil te Yesu azali nzambe. Tana tani mwasuwa na satanga kili ni sana kata motema mwasuwa. Alléluia. Bible dit Yesu ayoki mawa compassion. Ne pleure pas. Ayo ni saona pour toi leo. Yo kuto chema kolokati siko ne pleure pas. Yo pe kuto zona na biso na nzela ya réseaux sociaux. Bible ye ndamba ye ko ye bisayo. Na nzela na makomina yo bi ne pleure pas. Parce que c'est ça. Oye kufaki na bomo ina yo. Alléluia. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil. Oh. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Oh. Il dit, jeune homme, elle dit, lève-toi. Oh. Et le mort s'assit et se mit à parler. Papa Souka no butu.
mwasi ya motanga makili azali nini Bible lobani atushaki mais awa Bible esi biso Yesu pa telemi a touché cercueil papa vana merci Dieu te bénisse la Dieu problème na yo siko ekomi nini il faut ça il faut toucher Nzambe Bible lobi te foule oh eza foule ya olela foule oyo eza ya sesemo ya kopesa vie bakroisane na nzela na porte ville Yesu azobima bango bazokota soki mpe Yesu abandaki kokota ye soki mpe bango bandaki kobima wana kuta eza na importance te importance eza ndeke base croise bakokaki mpe koleka nzela mosusu mais lokola Nzambe aza Nzambe ayebaki mokolo wana ezalaki ya mwasi wana ya ver mpo te Yesu ayokaki kolela na ye Bible elobi na biso Yesu alobi na Nzambe alobi na Moïse alobi j'ai écouté les pleurs de mon peuple na Israël Alléluia Yesu ayokaki kolela ya peuple na Israël na pardon na Égypte il a envoyé Moïse pour le libérer pour Nzambe a libéré au moyen moto et c'est la fin yoka amen kolela wana papa te éviter soki 1 an soki 2 ans soki 3 ans tout temps wana ils ont pour Nzambe yango Nzambe alobi na ngana yebisa yo azana posa yo ayoka yo posa la susu likolo eza ya kofungwa mpona yo komitukisaka te azana posa na yo opusa mais makambo ya yebisaki yo d'ici 2 mois passés je sais pas ce que Dieu t'avait dit na yebite pour na yebi vino te papa mais Nzambe alobi na ngana yebisa yo ke azosala yango amen azokokisa yango pe okotémoigner Nzambe balobi pusala lisusu amen Bible lobi Yesu apusani il a touché le cercueil Père, on doit pouvoir que ça lui. Liboso na cimetière ya Lazare. Bible lobi Yesu alobeli Lazare sort. Mutu akufa que ça lui. Abiri, apa recommanda lobi bon délier. Nzambo ngai na yo dosala. Aza na capacité ya kolamusa même mutu achezolo likolo. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Pourquoi tu pleures? Maman wana a sonné là. Kaka mwa moko na tika la kinaye. Lelo wana na zela. Depuis kufa ki premier jour, deuxième jour, ce qui troisième jour, ce quatrième jour de l'éviter la terre na soni mama na ko ba bibele ka combien de jours? Et comme il prend la terre que de tika ye. Ndala mwana na apna to kabwana. Mama wana kabwana kina mwana bene longo nini ya cher oyo yo bungisi Yesu alikase kusana amen na bonde la kinzamba la vie Seigneur na sali comme vidéo na sali défi na diable la vie Seigneur bakosekwa bakukana makolo kota tambo ba maladi bakokota bakoseka diable c'est tellement mal nana basekule no bakuta ba maladi no kuta bato sorti na sorti bongo na loboko na Nzambe amen il fait grâce à qui veut alléluia il fait grâce à qui veut so kotalinga na témoignage na kotalinga na ndenge na zobi aza mwana mokia kopesa na binane loko Nzambe amen alléluia na zane loko Nzambe wa